Ngai mukolo baloba équipe nationale lobaka na ngaki na finga fali na commissaire héritier. Na loba na bango babimisa image. Image ezala te nga na photo nga na kanga na postuler na Facebook na héritier te na sala ngote. Na benda ye na nzoto te. Na baneko kende kuna kotala mwana ndenge musala ezokende. Na loba na babimisa nga image o nga manike na kumisa wata nazo baza danger ya mystique net na kumisa fali ezate. Nga na okende ngai poto na février. Na okende na ngai Canada na février na okende na ozonga. Atanga su kombo preste ba pekisi biso. Ba epi ba ebisa ki bien atanga kombo ya bana ya bibi na bana gelo. Fimbu News, Ken Piana officiel. Bonjour, alors si vous voulez des bonnes infos sur Paris, ce qui se passe, tout ce qui est super, il faut suivre Fimbouna Film. Ouais. Top, très bien même. Vous avez des soirées privées, des soirées VIP, des anniversaires, vous avez des concerts à filmer, bouquets, cérémonies. Contactez Fimbouna Film News avec Ken Piana. Avec Ken Piana. Il faut suivre Fimbouna Film. La Fimbouna Biso na bino, toko peta na kaka makofi. To peta na kaka makofi. Ken Piana. Fimbu News, Ken Piana officiel. Voilà, merci. Bandeko tubo Olanda biso partout à travers le monde. Batubo zobenga biso vraiment ébélé par rapport à 32 ans, il y a anniversaire, il y a quartier latin, Kofi Olomide, à Salaki, remise, il y a ba voiture, il y a ba jeep. Remise, il y a des cadeaux et belé vraiment les cas qui te montrent qui invité vraiment bazala qui est belé Suzuki Luzubu musicien bazala qui vraiment belé champion te montrent qui peut fali pour pas ou bouger qui vraiment l'événement na te montrent qui prince babia moi na ya babia Sokoro to solana Manique de John par rapport à anniversaire il y a quartier latin wanezanda kuna bango nde ba yebi ma solo vraiment il y a quartier latin. Tout cela par rapport à cadeau où est qui réservé pour na babia pourquoi il peut s'amiter to lukatoye ba to moni pe bande ko belé boti de langa ba photo qui sinjora comme soi-disant attaché de presse ya héritier Watanabe to lobaki makambo ya famille to kokota te mais ndenge to landela kaka histoire ngo c'est comme si jalousie za na kati kimutema mabe za na kati freinage pesa na kati par rapport ya kota la ndenge bozobenga biso bolobi en tout cas tu comprends ki tata moi si ya prince bien te mais to komi to bandi ko comprendre par rapport ya ba art o ya zo sala. Manique de John, bonjour. Bonjour Ken Piana. Bonne santé Manique de John. Santé ça va. Ça va un peu mais ça va. Manique de John, to sola lisolo ya 32 ans ya quartier latin. Oh ba otaye ko fêter na Fikine. Et le cas est comment Manique de John? Ngana kenda été suite à santé nga ça va un peu malade. Nga eloko na sepela ikaka. Amen et yemba mina noko ya prince. Nga joana nga ka nzemba babia prince mutayembia. C'est tout ça qui est tout ce qui a été donné tout consort. Nous on n'est pas avide. Nga na zarna avidité te. Naebaka nzamba pesaka temps na ye na préférence zwa oya nzambe po eume na makasi la pauvre neke musala internet naza toujours na top parce que ça ya nzambe yango na oumela malgré bazo kende pa banganga malgré bazo yeba te succès ezo uta wapi bazo yeba te Manique de John soka lobi na mibali apote bakoma kotuna na nzaba bi mama ozana eloko nini obasi na biso bakoma bazo bana ya bazo bana ngate mais batala ndenga parce que bayebi ke na loba makambo ya solo ngai souci na ngeza ki amen eyemba mana munoko ya prince lokola prince mutayemba amen na Fikine pour moi on a gagné. Voilà, Manique de John. Toyoki nanenge ya ba réalité tozui ba information principal bien vraiment na jour ya anniversaire wana moi bakale le kaki trop. Toyoki il paraît ce qui grand frère naye fali pour pâté peut-être prince alingaki amata podium te falinde akati pena musique ya lobino mopao mwana babi azana mwana babi ilfa mata toki falinde a obligé pena ba matisa prince
nayebi te est-ce que bakali wana o prince akutana nango comme ta podium ezala vraiment na difficulté ezaka blocage ya famille te c'était déjà bien préparé njora sola ina rambo asola bien njora ngalo ba likambo eza vérité so mabezali photo ba to mabezali quadra asola ina njora la preuve en que normalement il fallait pas pesa ba bien jeep et pesa mité parce que njora sola na vie na e atika la vie na e ba bien kufa atika la vie na e mais balobaka place baotia bakal nani ken kotala moke oyo te nayebi nani naza nga bakotelema 20 bazi batie bakal 20 mais eza na moko oyo oza na pouvoir oloba te omona yango na concert afali nayebi nani naza nga nayebaka nani naza nayebaki ke prince ndenge ake wana obstacle nyonso olekeza na moto oyo akozala na akolekise na obstacle wana mpo bango nyonso bayeke no prince aoyemba te papa leki na kanisa inesi ye moto aoyemba yango te nga na okende na ndenge na nga mpe na oyemba na ndenge na nga po ameya te oyembi yango nga alingaki nde prince ayemba amen moto mosusu te mpo eza nzembo na biso nzembo wana eza nzembo ya prince lokola babi akufa etikala ya prince on eza hymne national na biso ata 50 ans ata un siècle bakoko ya babi baoyemba amen po ezali hymne national na biso eza chanson fétiche na biso yango erataka te soki bazoyemba motu nyonso atelemaka nyonso alelaka erataka te. Est-ce que ba discussion na bino peut-être yo na njora boko longola kombo bana te tala lelo borate cadeau monene bato ba ke prince ba bia peut-être ba récompenser njora ba pekisi déjà autant komba prince namno na ye wana bana poto na esa batu nyonso merci na Dilo na Emile Bola na Isebola obazali ba Isebola no kwa babia propre Rita Bola azali mama tata mosi ya babia propre mama nana batu nyonso ba pekisi babina njora atanga sukomba prince te po trop c'est trop bakomo mona ba nyonso komo mele baza mele bango nyonso akomi déranger ndeni bino bozotika seke bino bazotina njora ba pekisa ki biso même nanga ba yebisi ngai na ba délire nanga natanga komba prince te. Ba lelo to tangaka pona événement ndenge lekaki kotai soki prince azosala musique soki biso to na prince na posa prince abonga te mais bango bana besoin prince abonga pona bana na bango ozomona alors lokola ngai na njora toza obstacle mais Dilo ayebisa inga clair na téléphone abi manike kotangaka kombo ya prince te so natangi komba prince lelo parce que ozotu na ngai o elekaki na 32 ans mais na makambo ya ba discussion abi prince il est déjà assez grand pour se défendre soki journaliste atuni question ya prince tinda ye pa ya prince ko répondre à te Mané de John yo moko lobi ba blocage ezalaki bakale ezalaki tolo ba fali nenga bundaki ana peut-être yo pour lelaki pa fali ezalaki coaching ya Mané de John asalaki na fali pour na défendre peut-être mwana nae ngai fali as prince aza mwana ofali amemi fali ayebi kepa na ye na ya sans intérêt mais soki nazo azomema ngai Canada na Los Angeles po musala ezomonana bamema wapi nakende Canada kona Los Angeles bana Turquie bokama te kena oya une semaine kaka mais aoke okati ebale te ayaka otala Turquie po bamanto na biso tovoyagere Canada kena outa nango Turquie ake osomba bamanto na biso tokende na Canada na février toke Canada nake musala nasali nini nake nanga clando te nazokende musala nanga nasali nini nazwi image nanga nasali nini mukolo voyage mususu ya nake nasali nini. Est-ce que Mané de John okobomba secret wana te peut-être na okende na oke Canada na fali tembe sila bato tembe nyonso tosisa tembe
tembesi la nga na yeba te ke musicien mo boazara na ye attaché de atindika bat na poto so futi mbongo atindiki na poto ando sa musique te biso tembesi nous faisons la musique to tika musique a Congo kufate to ke olobela su na Canada na chama kelele na podium na chema kelele na sekisi batu fali azo ye manga na zo bina si sajina sala délire nyonso na sala po musique a Congo kende liboso po mutatikali na makama musique ezaka fali musicien za susute musique ya Congo ezaki premier kufi soki fali tende héros pamba po fali azako fali aza tiko tuta na ba Davido na ba whisky o ba bona bango danger na monde mais fali o tuta na bango po kaka atombola drapeau ya Congo. Fallait à chaque fois dans la manifestation, on a un drapeau Congo. Pendant que je suis congolais, je resterai congolais. Malgré nos souffrances. Tokola na mbunda. Yango moni bo nyoma eko silate. Fali onyomi o talisima. Voilà, Mani de John. Balobi actualité ça basé beaucoup plus na maramba élection. Politique vraiment déjà la base ya makelele lelo mais fallait andimi kobimisa album Contrôle na moment oyo ke non ba artiste et musicien ba banga kobimisa parce que ba album ebele bato eli moi ezinda eyoka na raté na ba moment o mais fallait bimisi to sentir pena que non fallait ngo pas zobetane na ba boîte azobeta na ba bar force wana o fallait assurance o sala fallait bimisa okolo banini na ba moment o pena mutandi makobimisa album biloko na ngai bien ata balobi pa ba voisin fete za makasi bato nyonso ba okendolia kuna mais bato ba biki na ba biloko bien ba oya olia tamba oya olia ba kopesa sango na oya ba oya akoto politique ezali nous on n'a rien à voir parce que nous ne faisons pas la politique netinga na le bango clair na ba député na voter na Ngamboshan na ba président na voter na Martin Fayulu clair et à point de vue nanga mtokanga singate na ba député na voter Martin ya Charlie Mboshana parce qu'il y a tonton français azate so tonton français azaki na voter français parce que c'est mon oncle mais na ba président na voter vieux Martin po avi na nga ya tongo oh ya to ke la ngosonité avi na nga ya tongo kin bouf via tongo non makambo mutuna mutana opinion na ndenge to mona pesa isa lobby ya voter ne président lobby ba lobate ke o te maniki avota ki na ngana ye ba vie Martin Fayulu po na chokoro non comme te o te po na falite ngana ye ba vie Martin kin bouf po na chokoro na sera restaurant pilipili na ville wana eza liberté na wana ba choix na yo ça hyper lobaki po na ye a voter Shadari batune ba voter président Shadari yo pe koto lobby président Martin Fayulu donc mutuna mutazana opinion na ye azana choix na ye ya ko choisir candidat na ye o ya lingi ngape peut-être na voter na ngape mutuna nga oyo na lingi yo ko voter Martin Fayulu ngape koto na ndimi na nga msu na voter président Shadari wana eza point de vue ya mutu mais nga lobby candidat on a voté na ko lobby pe na micro te mais na lobby mutu na mutana point de vue na ye nga na lobby na nga po vie wana to sala na ye ba po na babia vie Martin Fayulu kin bouf nani ayebi ete na Kinshasa nani ali alarte azaka président mais na tango oyo akomi place moko wazo esengi siko ye pe ndenga sungela ka biso pe to sunga esikoyo na okende na ngakutu ko na okende ya réfléchir te Ok, merci Adèle Diogo Bagou Danger. Venangai Carlos Kabasu, Richard Amelel International, c'est Pauline Lumumba, RDC Monde, donc il y a un choix à Manique de John, mais tu côté en maramba politique, tout le monde qui s'injure comme attaché de presse et héritier. Et hôtel qui ba photo. Tchelangai ba émission on jour à finga héritier. Ba vidéo nini? Tchelanga ba vidéo nyo son jour à finga héritier. Toi na ngona ba archive na film. Ezali. Qu'est-ce okata o tchelangai ba vidéo nyo ba kacha ba parti on jour à finga héritier. Faux chanteur
a leader te chanteur a mukene ngona zakate ngai mukolo baloba équipe nationale lobaka na ngake na finga fali na kumisa héritier na loba na bango babimisa image ezalate ngana na photo ngana kanga na postuler na Facebook na héritier te na sala ngote na benda ina nzoto te na baneko kende kuna kotala mwana ndenge musala ezokende na loba na bobimisela nga image o ngama nike na kumisa wata nazo baza danger ya mystique net na kumisa fale ezate nga na banga kate ya nga to pesa nga $1 million so nga na sepelaka na nga na yo te na kotala kaka mbongo na yo te na abana ko sentir pena na zéro pena yete po ayebi mais lelo to moni njora akomi proche akomi attaché aoluka bat nyonso yo ya clan na ye babonga bakenda bapoto lelo tolobela susu ba chibate oyebi lelo tolobela susu baboboka ke c'était peut-être va voyage au Tangana Keno Los Angeles Canada peut-être yango ezobelisa njora peut-être mutute bato nyonso babana na musala babonga balobela bango susu te bakoma bavanda na bapoto na ba États-Unis babonga baotangisa bana bani ya komi koswana tina ngam na 2 ans na yeba kata makambo te na yo kota onkapo babe akufi mais akomi sanga pe mutarando naye azokoka pete na ocheka bakao ngape leader na ngape na kena okota leader makasi o esiko ya za na place te ngana okena ngai poto na février na okena na ngai Canada na février na okena ozonga atanga su kombo preste ba pekisi biso epi ba yebisa ki bien atanga kombo ya bana ya bibi na bana gelo atanga kombo ya mwana ya babi mani déjà peut-être azong si relation na héritier pour a soigner peut-être prince nenga za na orchestre te prince peut-être azonga place azalaki te biloko biso za ba mboate biloko sanja polie te prince azonga pas héritier te ata héritier comme Michael Jackson ak Chassa so prendre héritier comme Michael Jackson ak Chassa prince atiki musique kasi po boloba non prince alongwaka po kisinjora azala finga héritier yango peut-être famille reproché à que bon de l'héritier pour prince azonga peut-être prince azonga na orchestre nini ebeta wapi na album nini oh retira darara yo tanga ba album mama bende ngone tanga matema nzembo ka moko biso de misi 31 chansons yango ezo yemba makishasa mobimba ba lita chamala ba world ba mon amour ba bombe ezo yemba ma ba fan love ezo yemba ma retirada ka BMD yemba ma esili générique na biso danger to bimisa ki école danger to bimisi ki riku danger parce que na orchestre oyo ebetaka na ba feti orchestre oyo ebetaka sala ba piaka ya modèle oyo uto sala wana o pena producteur akangi ka bizong sambo na ngai te bat musu ba mesana ba sala basala ba esclave te prince ba produire mané de John ya na ya bandal otutela ba via wenge tolo ba ya na yo ya no président ouais a postulé tout moni mama si de JP a postulé député provincial na commune à Kitambo est-ce que yokaki ba ekoan ndeza wana normalement neti député provincial ya commune ya Kitambo na profé ba pesa yango si de Jimampata obi pourquoi e banana papa na e vie sacrament banda ko ide ba to bana mikenga na tanga na maele na mona internat mais so ba yo tika maele na internat ba ela ka biso ba na internat na ba sake ba loso oyo opesa ba sœur papa wana ede ba to Kitambo na ba hôpital futa ba classe ba nini et ça mwana ne azo sala continuité bato opesa ko ba Kitambo nezane ba mampata te akobongisa yango bakulune kosila osangisa ba jeune bolingo kozonga parce que za mama ya bolingo ebele et puis aza mama moko aza mosali na Nzambe pe zolanga ba affiche pas j'irai si rapide ba affiche ya mama CDJ soki na pesi pe ba affiche okobambango pe na palais obamba aza mama ya bolingo ebele azana mosali na Nzambe ayebi Nzambe papa sacramento babanda kotelem na tongo boye mulongo ya kosali sali sungi député te lokote ba argent propre ya bato voter ku bango na kola déjà mon papa na sala bato donc elle a ça dans le sang ouais bien loko elle a ça dans le sang Léona Lobaka ba na nga ba yemba batala ka babia bimaka
mais nga na banda oyemba ta na moni musique enyokola mobali ngabe na oyemba te babendo bana ba osakana sakana yo kokuyemba na ote ok nga moko na yebi mélodie na yebi ba note ya guitare tu vois. Donc Mama Sideji Mampata en tout cas azali candidate oyoko donc bana kitambo nyonso en tout cas ba voter. Voilà, biso tout bana kitambo to voter Mama Sideji Mampata dans un papier moro. Ndenga sabo. Ndenga sabo mwasi oyo. Banda bo mwana na ye amona papa na ya akabela abatu asalisaka mabota ya ofele na mbongo na bango privé ba hôpitaux kobimisa mama na ba hôpital kobokola bazemi papa na bokola sacramento toyebaka aba alimentation kota mutu kene ko biloko kolia basaka ya loso ya mwana akoli place basalisaka batu est-ce que olembo salisa batu alors azana ngona makila. OK bapo na ngai bana ya kitambo numéro 13 nde candidate na bino ngaza mwana bandal mais po na bana kitambo je vous dis numéro 13 nde candidate na bino po boyebi keno azaka na fierté na nuté ayambaka mutu nyonso a edaka oyebi bato bazoya na poche vide nde tozolinga bango te tolingi bato bazoya politique na poche vide te po bozoya ko s'enrichir tolingi bato aboya yede ana bojangi te bani bana poto alors roule en carrosse ana ba villa na ye elle vit très bien aye kutu nde kozwa mbongo na ye asalisa c'est ça tolingi bato bojangi te. Voilà, balobi candidate numéro 13 Mama Sideji Mampata député provincial donc biso tout au PC bava biso to PC bava en plus to tambo na caméra bomona ndenge ken piana azokota lupango moko tozo bamba pe ba affiche na kati ya mapango ya batu po to imposer po tozana moi un mot à dire na kati ya ba kitambo ken piana zana ti batu mususu te ke soki alobi batu ba yoka te donc Mama Sideji déjà ba voter à 100%. Botala à gauche te botala à droite te botala kaka sona na problème na kepa mama pasteur asanga kosunga te mani de John to sauter page oyo nasi to moi balader na libanda. Alors mani de John batu mususu pe bazo lela babino mani de John c'est comme si na moment promotion mani de John ozo fêter trop. Est-ce que koza la terre au sombela batu masanga soko melimwa muke ko evitera mingi mikote batu balobino ken piana comme sombela Manik de John masanga belé maniki azomela masanga belé batu mso ba yele micro boye balobisa Manik de John na se ya moi drink ngana yo depuis toyebana depuis bana musa na fimbu na témoigner sala batu babina sali na sali babio sali na fimbu a check et bon c'est quoi émission ça ni oh non Manik de John azana moi soule muke lokuta ezaki buzz non po ngande na boye depuis toyebani na nomela masanga liboso na ngate non na mona te Manik de John osenga ki no ken sombela nga bière nana boduga ayebi ke na mela ba légende yo na miso nana na mela légende mais nga soki nazana yo mela masanga te c'est ko sala hypocrisie tezaki hypocrisie te nga kuta une fois depuis na yeba na kuta une fois c'est juste baya ko réveiller ngai na uta ko lamuka j'étais très fatigué na uta nini na isi bona ko sala émission te uta élément exacté côté élément na uta ki veiller voilà c'était même pas donc ezaki masangate et le côté parce que c'était le matin est-ce que vous s'excuser devant la fan kimbala simo sala te non ko s'excuser non eza peut-être batu ba sepelaka na yo mais non tout le monde baza na te ka batu batala kaka o mani ki asala katina suka o batu ba bebele ba osala ba finga to ba ngote pon je n'ai rien à m'excuser na yebi émission na ndenge lekela kité na yebi te émission na mona ngo eloko grave te et ça que non j'étais fatigué c'est tout. C'est tout, je vais m'excuser parce que j'étais fatigué. Voilà. Le pardon, c'est une force qui libère, on ne le donne pas facilement comme ça. Voilà, alors, on a habité,
bobenga yanga vraiment ebele, je pense Manique de John Abia Zaina Pongi, autaki vraiment na Pongi, mais nzoto esenga air moko pe loko bololo kota. Moi des légendes, mais ça na vraiment na comme la bière. Peut-être des légendes wana peut-être équipe quoi mbrier moi mouké, mais je pense toujours continuer na soka émission na biso Jubek so cause patience. Donc alors Manique de John Tok na biso na suka. Album Contrôle, tout le monde vraiment ezobet partout. On sentait vraiment que non, fallait vraiment ça mystique. Bon pour na bateau bazoloba, Kofi era moni présence ya fallait na Fikine, Kofi a eu panique, Kofi a perdre contrôle. Na yebité pour na bateau bazo reprocher vie mo pas au bongo. Okolo banini que non la kisi qui fanatisme na ye. Abengisaki ba musicien belé a comme focaliser na Fali a comme muke non Fali yonde diriger balobi sali moi injustice moko boy mwana na ya boli sali moi parti pris mwana na ye ba mesana makasi bango mbale yango moni bato belé ba inaki Fali bakanta Fali na Kofi ba ozonga na te bato ba leader leader moko Maradona aina Fali po Fali azongela Kofi. Akoka ko imaginer que Fali na Kofi ba boya na libela pona ye penza. Alors Manique de John tolandi nde kona biso toki na ba rumeur Elodie Efefe Elodie Efefe yo bilobi tozaki na presse abi bobwaka Elodie Efefe bobwaka ne fiske na émission moko mais bolakisa ngai kaka kodo akosela bino apesa biso na kombo mutute. Mais comme liboso o fali alobi to bwaka bi Elodie Efefe bo bwaka Elodie Efefe azana mboko nini alobi bo bwaka ekaka mais bo expliquer nga soki a solo li bo bwaka na émission moko madame Elodie Efefe madame wana nga sinalia mbongo na ye asatindela nga mbongo provision donc wana mutu nga vraiment asomeli nga ku chombo déjà Elodie Efefe wana madame wana azamu kene tinga madame wana madame bon Prince Yaweli bon na habité côté la déjà présent le bageno bo boire Elodie Efefe ana pena bo sa l'émission bo boire kaye c'est que tout le bazar très puissante tant on a vu sur madame tant balobi madame ba mona ba Ange Koyi ba mona ba Betty Mulanga siko Elodie Efefe vraiment madame ya moi c'est un autre mike ya mulai madame ya mkongo tellement Elodie Efefe madame o mona code ba code sexa otale on dimate o tuni on atuna ka de jogo sali ba o sali RRT te mwana wana ba tindira ngambongo me bibishi esanga na de jogo ba good danger Adel jogo ba good danger na France yeto benga ke femme de l'espoir Prince Yaweli mystère avec ça o sali RRT habité wa montagne wana Prince Yaweli bibishi esanga ba nga bimani ke ozango lelo donc Elisabeth Mayangi nzambe ya ba maman ya Gabi Wabelo Patrick Mayangi le grand producteur balobi héros national mwana ya héros national aza héros national maman Pauline Lumumba vient nga gote mascotte Angèle Moussoeli Makizembe bébé Angèle Moussoeli Makizembe bébé donc je vous aime beaucoup Elodie Efefe madame. Voilà, merci Elodie Efefe balobi tozoya moi 7 jours na Turquie toya kotala mboka ngo pourquoi ba congolais ba préférer toujours ba katisaka mai soki boye mboka na pourquoi boluka bokatisaka mai wana o ezoboma lelo ba congolais ebele na bulaki na lobi no tokokende pe kuna to bule na biso kaka soki tokosola na ba congolais o boza vraiment na Turquie en tout cas bon se préparer ti faire un safety semaine ici là grand pote sous le déjà ba solution tout ezali donc dans zela benganga pesanga jour ti semaine ici là tozala wana na kati ya Turquie tosola nano na bino ba congolais pourquoi journaliste tout ceux qui niati Turquie balukaka toujours bakatisa mai lelo tozomona ba risque o ba congolais belé bazwa ya katisa mai wana tokoluka toyeba eloko nini esalaka ba congolais bakatisa toujours mai wana ya Turquie toluka toyeba en tout cas merci grand pote sous les kauka ndenge o pesinga
visibilité, visa, billet, biloko tout. En tout cas, nazoya Elodie FF, Elodie FF président moko alobi no ken avant aucun avant nyata makolo na avion. Boaka Elodie FF, yo moko sepela, ero koma teki, okosomba pena ba valise ya ba plan ozonga nango kini, mais na pesoka kombo moko Elodie FF. Nabika ba Junior Mawete bazawana na Angola Junior Mawete boss. Et puis de deux numéros Elodie numéro mingi bonga koleka mbala moko. Numéro eza plus de 143 90 30 77 526. Elodie FF songo zwanga plus de 143 90 30 77 526. Ozwanga mbala moko po téléphone ezoya ezokitana nuboye ezongina nuboye donc na numéro wana okozwa ngai moko mbala moko. OK, merci beaucoup. Alors bana Canada bo se préparer to côté la bino pena bo préparer les biso pena ba place ya bien pena ba congolais bazalaka to ya vraiment ba émission to ça na bino ba émission tozo lobelela en tout cas bana Canada tozoya. En tout cas bana Canada bozala calme mais kala mingi te bana États-Unis pe retour nanga boye wana pena bana États-Unis bozela biso vraiment bozela biso kala mingi te tozoya États-Unis Canada en tout cas na bokasi ya fali popa le king tozoya Canada tozoya États-Unis donc balangaye aime-moi comme tu l'entends balangaye balangaye Alita balangaye aime-moi comme tu l'entends, comme tu le veux, comme tu désires. Balangaye, balangaye. Voilà, merci. Tokomi Nasuka, Koko Arafat, Makizembe, ingénieur Aloïs Kisunga, Vienanga Patrick Mayangi, grand prêtre Gauthier Mascotte, Nabi Gesser Nathalie Neymar, Vienanga Jimmy Belaou, grand prêtre Jimmy Belaou, Vienanga Louison Mbata na Cape Town, mauvais Louison Mbata, Balobi Baouba, Shop Pena ya Mystique, Vienanga Louison Mbata, donc Nasuki nanga wana Patrick Mayangi, grand prêtre Carlos Kabasu, Carlos Kalala, Angel Moussoeli Makizembe. Angel Moussoeli Makizembe, merci Tosuki wana. Fimbu News, quel piano officiel. Bonjour, alors si vous voulez des bonnes infos sur Paris, ce qui se passe, tout ce qui est super, il faut suivre Fimbuna Film. Ouais. Top, très bien même. Vous avez des soirées privées, des soirées VIP, des anniversaires, vous avez des concerts à filmer, bouquets, cérémonies. Contactez Fimbuna Film News avec quel piano il faut là. Avec quel piano? Il faut suivre Fimbuna Film. Biso na bino toko peta na kaka makofi quel piano Fimbu News quel piano officiel.